Je sais que je m'habite, mais dans un procédé de vivre dans mon bal. Vio est bien. Bandi azabwe na comme docteur kana docteur ada bien ti na ka posa na lié asa musika na rapwa basale mabe pwani na ajo azana mwa mke o pota o ngana zoka c'est comme ya koko supportant mote eza relation auto ngana yo zaya ngana leki na me obima na ngai me naza posa na vivre vie na nga tena mobali yo papa tika ngano kaima no makaso na sengyo pa azaleki na ngana tika papa de ya je tikanga malemi ni mama mosi oya we sopangu ya nayo na mabota sopangu ya nayo na bekilizi ya we sopangu ya nayo na banation nguya na yo papa nguya na yo ya we sopangu ya mokondi sopangu ya bomana beka sopangu ya mokondi sopangu ya Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance, merci ainsi que la fidélité au Bopé Sarabisso, la 4 le meilleur de chez. Merci la bande de Konyon sur Balandaka, émission Bravo Jésus. Merci la bande de Konyon sur Oyo, ba manifestaka na ba commentaire, ba situation, le moment monsieur Koti, Zambe information que ça le coup mingi parce que tout le monde a application na bino pour na appui na kata Oyo, ils allaient le meilleur de nouveau, où ils allaient chez Bisso Télévision. Merci aussi à Papa Chikmo Kadi pour nous accompagner sa confiance. Il y a Rosa Loko, la présentateur de l'émission Bravo Jésus. Merci à l'équipe technique chez Bisso Télévision. Merci à Madame J'espère Kachama. Merci à Papa Jacques Milambo. Merci à Papa Israël Monzo. Merci aussi à Papa Denis Monsolo au niveau technique. Merci aussi à Deo Gracias. Merci infiniment à sponsor numéro 1. Il est au ça a été malgré tout coupé ça batunyo so ba merci mais ils allaient infiniment parce que soki lelo na lala ki na lamuki eza makasi na ngati eza ki na grâce ensemble alors naza censé ya kokumisa yi soki kutu mabanga ezo kumisa yi obonga comme plus forte raison nga naza na souffle de vie pour na kumisa yi elo ni ozanga yango za sponsor numéro 1 apesi biso musala apesi biso santé apesi biso mbongo chez Bisso Télévision et qui t'a raté et ça aura toujours les colos parce que tu comptes en alliance il y a ko salinaï et en retour ton biso doit toujours na bilanganaï il y a ka mabota na biso pour na ko protéger famille ainsi que nyonso oyo et dépendant na biso. Merci bande ko nyonso bolandi biso doye le sous na émission o ezalaka Bravo Jésus. Émission Bravo Jésus eza émission oyo édifiera biso au tel point et comment l'église pour na biso. Parce qu'à travers cette émission, et permettra à Bisso, tout le monde ça la reste à vie na Bisso. À travers cette émission, et édifier à Bisso, n'a ma bien moussou Tokyo salati. N'a ça une dame, ouaye, et n'a bien une dame parce que à sa moi c'est malgré sa fillette, mais on a pas problème au déranger. Le moment bien Bisso, ça y n'a pas ça ya pour que tout soit mal. Et n'a la message toujours goloba, papa Eli mutasuma raté. Papa Denis Monsolo mutasuma raté. Ils allaient ensemble à travers na biso, na sala na biso ngulu to son. De konyo so peut-être so na posa robenga papa Eli,
papa du Niche Mosolo. S'il y a moyen, au bien le numéro est affiché dans le poste d'écran. Peut-être si au bien le numéro on a aussi bisoté, attends dans la Facebook, tout ça disponible et zamba osunga pour nous relancer la prière par rapport à la difficulté aux okuta nango. Même si on monte lingo les émissions mais juste na musika et zamba osala ngolu yo pour osala biko. La fille aye il problème à ça nango na préféré na batu nyonso tozana bango longo bozota la émission toyoka potoyeba le ndenge ni tokyo orienté. Ndeko na ngala na pêche mbote bonjour. Bonjour. To sepeli ko yambayo. Kombo zana Nelly. Nelly. D'accord. Il y a Nelly tokyo samela avant de bande émission. Seigneur te pêche merci parce que rien n'est hasard devant ta face. Ce qui te s'est réuni les sous sur la journée à l'élo nan de konanga mwasi parce que ngolo pe grâce na ezalaki likolo na biso. Na sengi ozala alpha pe omega la kati na biso. Nyonso tokobanda pe nyonso de quoi nango loko la problème ngana pe sa solution te mais yondo pe sa solution. Nyonso koko benga ma distraction na moment où yo to arrêter yango par le nom puissant de Jésus-Christ de Tolobi. Amen. Amen. Nelly. Oui. To sepeli koyambayo na kati le meilleur de chaîne et sa chez Biso télévision. Merci. Problème ni sali ki tozala na oisika. Ah papa na ba problème ozo tunisanga. Eza parce que to vivre ngana na biso ba parents na biso ba kufa. Eza un problème ma kasi o tunisanga. Yana biso yende muto bokolinga. Yende muto azu soin nga. Yende muto pesa éducation. Bon. Pour la vérité, il y a un biso aza lesbienne. Wana yana yo mwasi. Oui. Aza lesbienne. Oui. OK. L'air mazaki moi muke abanda bon. Na banda trouver un normal, na banda mon le quoi, il y a nga asa ninyo azo bersinga. Après un temps, tinde na komi na ajo. Quand ndengana et comme le quoi ngane ngamwasi na ye mobile nga to bima ngana ye azwaka soin na nga nyonso ende muto afutela nga classe après un temps alinga pete ke na tema na mobile soin tema na mobile akoboma to ako sala le quoi mabe malembi na bike yisala yo somo kubanga koleka na TV mais à la liste parce que si vous avez un bango pour comprendre ko sungabino d'accord Yaneli. Oui. Grande sœur na yo bobotama papa moko maman moko na ye. Oui. Yenda kuma osalisa yo ba art sexuel wana lo la yo mwasi ye mobile. Oui. Et banda ki na âge ni na 12 ans. À 12 ans. OK, continue avec la 2 après. Là on a réglé après na ke bisa na biso. Ya na biso pesinga banjene ke la gisinga ne basela ngo soki etondi sa nini olongoli osokoli après un temps et comme ba sentiment nzoto ya na biso comme kofina mabele to comme obimanga na ye lokwa mwasi na mobali mais ye aza mwasi nga pe na mwasi ayebi singa ke yonde za boye moyen okuta na mobali ezate lokwa to obimanga na boye ozwazemi te so ok epa mobali ozwazemi na trouver normal parce que eza na biso nde mutu akoli singa nde mutu asali nini opona koma nde na komi na zope conseil na e komi soka ki na temi na mwa mobali asiliki so na kuta na mwa mobali asiliki après na moni ki makambo esimba sute ezalaki jour moko na kende na banda kende wenze na kuta na jeune garçon alinga ngasko na mona l'air na raisonner makambo ya na biso ayebisa ngai après jeune garçon ayebisa ke zela na posa osula na yo abanzo yebisa ngande ba garçon baloba eboy na boy après nandima ki on a doute
Après, ngana na biso bima kaka. To bima kana na biso. Siko to yokuta na ye. Premier rendez-vous ya ngana ye. Siko na minute onde to lo baboye. Naza nzemi. Siko na ebite ndeni nyonso na ebise na biso. Na ebite akobimisa ngazime ngata na munoko. Yango siko na koti réseaux sociaux na leka boye na koti chaîne na bino na bi boko sunganga parce que eloko eza mutuya eza nzambe na epo ko délivrer nga pe comme na tamoko na safaye na nga yepe mobali a décidé abi na longwa peze mengote a décidé aya pa biso mais monto naza na eza kaya na biso. Ezaka ya na bisosko na ebite ya one na lekeli avo pobo sunga ngai. Yaneli, merci beaucoup pour ton sungai. Kombo ya ezana Esther. Yaneli, Oui. papa maman atika ko na âge. Papa atikanga na 4 ans, maman atikanga na 6 ans. OK. Bandi kwa papa bazali? Bon. Non, namona bango te. Non, namona bango te. Des sali qui est au cola, car toujours auprès ya na bino. Ouais. D'accord. Tobenga yaya. Azala na biso a. Parce que objectif est ça qui est okutana yaya. Oyebisa yaya. Parce que okomi na zemi ya mobali. Mobali okomi na zemi na ye. Eric. Comment les amis? Eric. Comment les Eric? Oui. Déjà OK, n'a pas na bango. Oui. Si vous avez posa ou il a kisa yaya, mobile oyo a commission na zemi. Oui. C'est ça. Merci. Merci d'avoir donné ce bataille biso. Notre sœur, comme on les a dit, peut-être en un bandi mission na 4. Le problème c'est pas notre sœur, Isaac est abimaras toujours na ya na imoko mwasi. Asala ka art sexuel na ya na yi. Ya na yango pe o aza mwasi lokola yi. O yene mutu lelo abiza na virginité na yi. Alors, ndekwaye pour que tobengela ye grande sœur na yi. Pour ayebisa ye ki alembi ba biwana. Ainsi que ayebisa la grande sœur na yi parce que ye mutu aza lokola responsable numéro 1 pa na yi. A informé que azana zemazanango eza ya mutu tel yaya ye bandenge nini ya ko comprendre. Yaneli, avant to les étape pour obenga yaya zemozanango est-ce que déjà au vérifier yango ba ezana non moani okende ko hôpital? Oui. Okende ko hôpital nana? Nakende hôpital ngamoko. Bon bise misé combien de mois? Il y a 1 mois. Zemezé 1 mois. Ouais. D'accord. Et tous les sports il y a chez Bisso Télévision et tous les sports sur Orphelinat Bravo Jésus na sima ya sport il y a Bravo Jésus et toroyeba le lenge nini ya ko luka moyen ya ko rejoindre Wazali grande sœur ya ndeko nili obengela ngai afana mobile vie na ye ala mwasi na kata tamo te bimisa sikoyo. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo mpona ba orphelin na yango Orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu. Opération sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. ndeko nyonso ki ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister pour soit soin ya ba orphelin ainsi que ba vivre. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89
18 89 886. Soyez bénis et bonne fête na 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Merci na yo moto sungaka orphelinat bravo Jésus nzamba zalana yo a qui s'appelle ya mingi lisusu na kati na yo. Souvent lobaka musapi moko esokola kelongité. Mais ce sangani 1 2 3 4 des salara moyen nyonso elongi sokoma. Ça veut dire que papa chic nzamba pesa qui est vision ya créer orphelinat. Mais papa chic était yemo moto boko la bana wana. Mais à travers ngai yo yekuna des orphelins pour vivre bien. Opération ezali laissa orphelin na $20. Quand orphelin est moroté ainsi que na ba veuve au barokindi to rendre bango pe visite na mwanda mbuya oyo otinda. Je peux so moni que nzamba pamboli au-delà de $20 eza toujours oyo nzamba ti na kati na yo. Mais monta oyo papa chic asengi na yo asengi na ngai eza juste $20 pour to sunga orphelin na niveau orphelinat bravo Jésus. Alors tozana ndeko Esther parce que azali sous monter to benga la surprise pour la bisoté aza grande sœur ya ndeko Nelly et ndeko Nelly alingi sous viwana te azana posa aibisa grande sœur na ye a annoncé que a komi pe na mobali o lelo soki nzamba sali ngulu to ebité emso ya pa bali. Alors ya Nelly toko tsa Esther malgré beta kayo mais awo beta yoti awo izanda côté. La Bible nous dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Nengo reconnaître que makambo o yozo sala izaki mabe odingi otika ko sala ngo ndeka ko zui décision ko yati awa yebisai yango muté sala ko zala libérer, d'accord? Oui. Ce qui a ne ya Esther a commis a kokota na biso na kata wesika. Est-ce que maman commis? D'accord, à côté. Esther, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Est-ce que vous va? Non, David. Où ça, Nina? Maman Esther. Oh, papa. Yo benga na tika ke na ndako na déplacer moi mtu. Na yo kute ana ba caméra ye non ça Nina. Qui a monté pe si biso numéro ça ndeko Nelly. Est-ce que vous bien? Na ye bien na tika ke na ndako. Apesi numéro na ngai. Problème est ça. D'accord. Vanda no. Non la pour voir na ngai na la vanda mpanzu. Pose à la laisse. Merci beaucoup. Ndengoyi rendez-vous na biso Maman Esther. Maman Esther, bonne santé. To sepeli kozana na aussi. Komoni petit sœur na yote? Na moni yango na okamwa makasi. Kamwe makasi? Oui. Kasi. Yo beta rabali, okochara pe équipe. Mutapesi biso numéro na yo, ndeko na yo. Pour tout ça l'analyse par rapport à football ndeko leka. Le part a gagné, c'est peli soté le part a gagné. Papa, na sepeli le part a gagné. Mais ndeko langa mwasi o asala o makamba foot équipe ka été. A pesa numéro na ngapo sala analyse. Yo moko no kuto bengi ngati est-ce que ko pesa numéro na ngo sala nga analyse no ya nini? Kasi ayebi yo beta ayebi yo lingara mwa ndimbo makasi. Na lo bakita bozo pe numéro Esther pour la rabiso. Ayape et vous allez bien ninga entraîner na ba équipe na yona ba mona na pe na TV et msuna ba joueuse o yo entraîner ba ngo pesa bon pas avantage mona qui est coach na biso azalara dans sur le toit sur les formations mo bengami akendaka leka kama besa te. Elo nga na mona no louche po ana téléphone na ko kai ko benga nga informer nga ke yaya na okine place mo boye na ba rubenga yo na se préparer donc dans mon cas bitima ba mo appel na ya ba caméra ya vandana elonga mawazala boete. Oh allez le azala boete nga na yebele boete pona tongo to na bimaki na azaki bien parce que na moni ne elonga mawa yemoko no abengi ngaite po ebisa nga ke o yaya boye na boya yemba mo ana chaîne azo ma pesi maman ni mona mi pour bando sala analyse ya na sens te papa ya na sens te ya nda ibarale kinaye parce que vous allez voir maman pour naïe vous appelez le roi papa pour naïe de au moins de l'unga mara tout n'est dans ce premier animal n'est ni problème
Pardon, Fana. Pardon. Dans la possible vivre. Dans la possible vie libre. Dans la possible vie libre. Dans la possible vivre. Vie dans mon corps. Pardon. Pardon, Penta. Yaya, pardon. Oh, nakangi vie na yo toni. O viva vie libre. Nakangi vie na ote. Nyon surtout na sela kosko ni oyo fukami. Yaya, pardon. Na comprendre l'ote. Babiloko nga linga ngote. Oyeba ngo très bien. Ba jeune ngo sesanga. Na linga ngote. Na linga ngote. O se nga ba pardon ya pardon. Na comprendre ngote. Yaneli, téléphone. Voilà. Papa, problème ni ngo eza. Ce qui y a ko kata ko expliquer nga te yo expliquer nga na ko. Oh eza ba vanti. D'ailleurs si nga matala nga ko sa nga mutuna no taba théâtre ngo sela nga. Master. Est-ce que vous vendre? Papa aloba na ko vana po telima pe anjoto na ngai. Ko pesa nga ba ordre te. Pour non ki da kanda. Na pesa ordre te. Na sengi ndika. Yester. Nela zaleki na yo. Soka yego loka biso, ils apportent sur la nayo. Azana ba problème ou est dérangé. Peut-être muso afokami akoyi ko ba mamonyo sauté. Mais vanda pour que yokai. Papa. Non était so no bengu nani so posa journaliste so qui posa sambisa biso so posa nani na oyebate. Moi no problème no zana ngo. Nyoso tu na salaka. Problème ni moi no zana tongo la PCD de la pasala ko ntaka biso mibale. Problème ni moi no zana ngo na abengi na nga plateau yo po esanga vanda ko na était so ko zana. Ko pesa mbongo kolia kosunga na bilamba ainsi de suite. Yango pesa moto kimia te. Moto pesa moto ka kimia zanzambi. Na yo kikapo na kiti mo mkipo na eba no likamba ngote kasi Yaneli. Oui. Zalalis. D'accord? Si tu as un biso, on a des problèmes. Aza grand c'est en or mayote. On le bara bien si la famille bien dans la mécata na raté. Alors ça toujours la compassion parce que vous allez qui na. Yebise problème où ça qui m'a casse. Enfin que tout no faut comme les gars. Yebise marbo dans le dérange. Makambo est dérangement. Eza relation oto ngana yo. Yo zaye nanga ngano leki na. Mais obima na ngai. Mais naza posa na vivre vie na nga atena mobali. Yo za mwasi ngape na mwasi. Ah? Oza mwasi ngape na mwasi. De répéter non mususu tolo bana. Naza posa vivre vie na nga atena na mobali parce que déjà naza na ye. D'ailleurs comme dans la mibali. De répondre ngano comme dans la mibali naza na posa na ndo vivre na yango okobenga ngate na nda. Po ebisanga ba bêtises o lisanga ba caméra bo ba filmenga yo comme na poso vivre nesko na mobali. Mobali nga pesoni. Mobali yo lingo vivre ne a pesoni. Ngano relation ni tozo to relation ya na leki, relation ni ngano toza na. Po mobali ozo landa wana o pesoni no ngano na pesa ote. Nino ngana na pesa ote o mobali olingo oloba ozo loba na ba bana biso ya sitonga mona ka o bazo sala mabebele a pesoni neli. Ozangani. Nazanga elo teme. Nazanga posande naza apena mobile pembeni. Déjà pe azali. Ah? On a aucune objectif papa. Déjà 5 minutes. Teneli loba déjà 5 minutes. Ah papa tu sais mango si manga point. Non le bien leki na nga. Parce que na ko zo gangila yine. Oh leki na nga. Yo ça comme si maka na biso. Et ça na ma famille. Kasi ta wa yebisa nga ngapi na yebisa yeke ko zo mobile na bongote fo ya o yebisa ya. De par là to bien. Il bien mobile déjà ça. Mobile no ngazali na. Mobile azati. Ayaki na keba. Mobile azati. Keba na émission keba. Ça pourtant a signalé au tinda yaki ko senga biso. S'il te plaît ya. Papa. Nazabu. Papa, ni comme nous la base to la tia ba couleur changer couleur ba velu bani. Zala musika makamu na biso. Zala musika na te to keni kaenda ku to kenda. Okenda. To kenda. Tout ça okenda. Debo kainga ana bimate. Obimate kwa nini? Bosi koni. Nini? Omeka osolo te ya ngai. Yo te mwana mukeli ngasa musangai. Ah, osa musona ni. C'est que mambalobi bosala ngona ye. Po ya yebisi biso makambo mwe.
ayebi makambo nange belé neni nasali o nini o mabe o nga nasali po futanga olingo futanga o neni so beti kasi o beti o bomi na poso so aleko on a poso so na kasi vanda pembeni so non simba na nzoto te elo mote na otunoka nini o mabe o nga nasali osali eloko mabe te me naza na posa nde na vivre na mobali vio eza bien te donc yo vous montre que vraiment ba fait oza posa te dans un fiete wa mu no banga te ozali na posa no beta e do banga no te pe o mate ka banga te ai sana kuma kena na posa na vivre na ngana mobali au banga na ete mobali o masela keni est-ce que yo kiena papa ndi azabwe na comme docteur kana docteur da bien te na ka posa na lié o ka posa ko lié bon ma o lobi mususu to ibisio o suka ne se o mai mala moko vanda Nelly Esther ya Esther vanda Esther non mona mobali Esther oza yaya yo mutu tika na leki para pasate est-ce que j'aurai soin leki comme il faut papa azanga eloti azanga keloti na kenda ko lukaka pona yi tina sala uma groupe wana ya basi toke na tobeta babali bani na ozo ba mbongo ba na ke ba championnat mbongo na ngesi Otwana komoza mwana en charge. Ni nazangi. Azanga eloko te azora nyoso epana yo. Metani nyoso na poste na plaisir nyoso la pesa kae. Metani nga bimi akei problème ekomeli. Est-ce que bi keleki no sana zem? Ah? Yusko bozo raswa na nyoso. So tant yo ngosi ko betaye. So vendre to solo na yo. To expliquer yo. Kasi yo ka biso to solo ngamna. Papa na yo ka biso bisa. Et comme tu as divorcé mindeni ni papa tana ngana na solo na la neni. Ah papa tu ko si mangala na nzoto no bo. Moni respecter fesse. Respecter no fesse non papa tika ngai no neni. Papa, tika ngana mte ah. Et comme tu as divorcé mindeni neni. Kasi yo na yaki ko luba. Oh no so tu na yebi so neni yo boka na ango. Neni. Non comme il a fait mi bomba na ko selo nini Nelly papa tika ngano ka ngano makasi ka ngano makasi na sengyo pa azale tina ngana tika ngano papa te ya je tika ngana malemi ni vraiment mwasi osimo na zote za propre s'il te plaît zala mbita za ko osimo na zote za bien s'il vous plaît vous ma ici sur pas tout le moyen Maya ni kasi comme déjà nazi nazivite mwana nazi mais kasi yo kana no cité so yo l'hôtel mara pour no menacer papa menacer botika ngala lumata ze mala soki zamu mala bimisa ngata la menacer mona yo mto o assurer charge yo mto obusalezi na maboko so l'état est a asa leki na yo maza mto l'état non ya asa leki no nanda ko maza mto l'état osala droit te osala justice na mako yo lingeli obete na ndenge yo obete na so ko kazu ke lelo ko meni biso zo lobani ni livre mambo komena na nzambe mambo ni komena na wana vie privée na d'accord Esther où est sa vie privée na yo mutu nyonso na mokili azala toujours na vie privée ou ayemo mais balobaka ko partager likambo na mutu eza no yango ko loka 70% ya solution d'accord yoza yaya so oke na kande ya kosilika boye olingaki olivre leki na yo talaki papa na mambaza te motabokolaka leki eza yo ozodébrouiller na façon nyonso na façon ozolinga kobeta ye wana ya komema ye wana na justice ozolinga yosala ye mosu na mobala mwa chieze mokomona ye te apesaki biso nimero ya mobala wa chieze
aya tosola la l'amiable. S'il s'agit de rôle à responsable numéro 1 pour naïe ou qui ne vers famille à mobile, bah soit engagement na bango ndenge singi. D'accord? C'est que tu bien la mobile à moyen arrêté. Ah bon, mon izemana elunga. Oui, izemero selon avis na yo. Mais avis à mobile bazana été. Biso to pona mateto zana mibali papa. Bibo pona mateto zana mibali. To pona mateto zana mibali. Pour toujours ceux qui zana mibali ba déception kaka. Wana zana famille qui ba yebisa bino bongo to. Nana passe papa. Nana passe. Si na pona na zala boy, na koma boy. Pona mona, na mona on pas maman na mona on peut pas na maman. Pe na olinga te na mona on pas neli. Azaka mutu moko nga na tikali na ye. Azaka mutu moko o vraiment so na lali bona raison na ka ye. Asa musika na rapwana. Basale mabe pwani. Na ajo. Na ajo azana mwa mke. Oh, pota o ngana zoka, c'est comme il y a koko supportant mote. A kokate papa. Yangona ngana na esa ke na bi na mone pe na ya mibali te, so azana poso wazala ke mobala a satisfaire ngamo ko na zana sala rango. Oh. Poza kana posa mibali te. C'est yo mo bimala leki na. Oui. Ata yo mo ya leki na moi si. Nabimanae. Oui. Nabimanae. Pourquoi? Papa, histoire est moi moulai. Mais, non, quand à moi, la poussé. Parce que ma maman a viva a fait un peu conseil que dans un bâté, il va bazabo. Nataki peka mtu makasi. Nataki ba mtu makasi. Nanzimeti mama bande koloba. Mais ngamo ke komele ngai. Yango na yina mibali. Na ba ma vi na ngati sina okufa na ozalaka lesbien. Peleki na nga ope. Akufa peka lesbien. Mama so pe ko akufa lesbien. Donc to kende ka bongo po to zala ba shock wana te. On a la assuré le lot. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Soyez bon, il faut condamnation et déception. Il y a Rosanna Mobali, à l'époque à maman, ainsi que yo. Mais les lots seront dimi. Quand il y a Jésus comme Seigneur, paix son père, condamnation est à la sous-sauté. Et moi, Jésus a mon habit sauté. À mon habit sauté. Jamais. Bisa mon habit sauté, papa. Nga bakata nga ba trompe. Nga bakata nga ba trompe pona mobali. Mobali na linga mingi, mobali vraiment la pesa bomo na nga mlando linga makasi. Na umene 9 ans. Tela comme na zimu mobali abwa kisingai. Na kokai ko supporter soute ke na âge na za na ngona manotambo na mwa mobali alinga soute. De bakamadi ba pesa nga conseil na kenda olongola ze. Et compliqué nga ze mezaki ba mapasa nde bakata nga ba trompe. Kaka le même mobali wana abala sko camarade na nga wato ta kine vo benzi. To abaka ko bala ngate pona za isu na trompe te na ko bota ka isu te. Ka muto to bande ko lia na da préféra tsaye na ndako. À partir wana nga na zwa décision na otikala olinga sute na ozaka boye pe leki na nga pa olinga sute po kutana ko nga na kute na ngote. Qu'est-ce qui prouve mon balo a teze bi wana obala e te mo balo a teze mana mbongo koleka ngai kwani Yaneli Esther Yaneli qui m'a monoso Esther alobi ngala boko ebisa yo dans vie il faut qu'on surmonter et là il est 15 ans besati au ligni mobile au PC confiance au PC nyos bosa yi mobile la vie na yote
nzamba sala eloko nyonso en ordre nzamba kokosala yo te po azangisa mobali te obike nzamba omona yo te nzamba omona yo. Il y avait un homme dans la Bible azalaki aveugle. Imaginez moto abotami aveugle. Bato balobi c'est exemple ba parents na ye de basali masumu pour que mwana botama aveugle. Mais Jésus abaki za ba parents na ye te. Eza pour un miracle. Il y a un Nzambe accompli à travers ye pour moi. Et bref nyos to lengaka na mo. Nzamba tika biso pour te surmonter. Okolinga mobali, ozi confiance na oso bisangai awa. Est-ce que nzamba omona biso te na pesi mobali confiance nyonso atinga kizo camarade na ngai. Mufini ku nyonso ya na nzumu na mo. Okolinga mobali oche makasa ki bomoto na yo. Na makasa ki bomoto tozora solution te. À travers makasa nzambi, te tozora fox. Ya ozo solution. Otuni mobali obala ye mbongo ni nazana mo. Aleki na mbongo te bongo so mobala vie na ye o nzamba tue na ligne na ye eza le monsieur babuka o ya tue le lozi yo ni molongo sezi na makasi ngana osenga yo tant que yaya parce que nzamba sali ngulu o confesser vérité oyo e vanda yo banda kala o lelo ya mususu elinga ko ebomelo carrière ya vie mais nzamba sali ngulu na oyo lobi pour que un jour yo possible mwana ato bani ko sa bani ko se satisfait yo moko na muninga na mwasi ndeko nango tika lo produit le côté. Dans la Bible nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Et ça nango permis bimano na muninga no mobali bimano na muninga no mwasi utilité na mwezani. Nzamba lobi na Bible il n'y aura pas une femme stérile. Parce que yo ngo ko na caractéristique ya ba femme stérile parce que tant ozo sala art wana na baninga no basi. Tous attendre qu'un jour yo aussi maman la té ngana osenga yo na dengo zali na vérité oyo lobi déjà vérité me limbisa n'est pas nzambe to côté ça mobali na ye tant que yaya oyo kaye si s'agit to kende vers la famille mobali na ye to kende to ba lolengi ya ko assurer avenir ya leki na ye. Mobali ngo pazawa. To bengaki. Ce qui le combat la commis a quoi papa Zara. Est-ce qu'il a commis Yaneli. Merci toujours là. Arthur Sali. Est-ce qu'il a commis? D'accord, à côté. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Est-ce que vous pouvez voir? Yes, bonjour. Pardon. Même si Esther a bien matin, on a bien déjà. On a bien na musika ndenge na kimaka na Nelly donc. Mais déjà on a bien déjà souvent. Nelly la ksanga na ba photo et il y a un dernier jour moi vous allez na Nelly, tout le monde qui Esther. Nelly le cas s'est caché pour na okima le bik non il y a Esther dans la kanda vraiment. Comment vous allez papa pour on va comme vraiment Eric. Comme les Eric. Bon mais éviter au moment où on a piaquer. Donc oyebi no ngai obata marana yo pe et puis mutama pe vrai mutema mabe oyebi ngai obata maranga pe donc ce qui va yebi langa na yo pona yo comment et ça tout moi s'il vous plaît s'il vous plaît yaya nendo la nini pas moi la moi mobalo yo s'il vous plaît papa na habité bana bandi relation na binango na bandi relation na bino donc sombeleni yaneli souvent son na sombeli loko aboya ko zo ko kenya osandenge nini obebi sifi aleki na ngai obebi sifi aleki na ngai papa banda ko mama na ngai to banda de to ko maki déjà bien to yo kaye pe nanu ya papa
donc amona nga banda kala ba vivre mon pe banda fa lo bani pe clair que abata mangai Esther donc oyo soki vraiment bilanga no ti obi ke tena suksa ya na sente moi na leki na ye papa nakokeni to na mona na ko sa mabe ata ye ninga zana da limo na nga déjà za da bien te na ko sale mabe pamba s'il vous plaît passez un nama pokeni na non yo kate papa s'il vous plaît Monica na kende ka s'il vous plaît pardon na la seigneur pardon tant que yaya la seigneur biso na zaki na masasi mwana betio masasi po kando e matanga mo ko alliance s'il vous plaît sœur s'il vous plaît na pas leki no pe ka lo kwande mona ni ale kinanga na mama nini na mama nini na mama nini yebi nde na zoso ya mwana oba malade ba nini maka kunyoso merci Esther d'abord décorer kaza respect ça mona kwa kimaka pasa ko forter na obongo te à respecter le rare ezaki akoko komiser na zemi na niveau na te pour sozo linga mutu babaki la moto zo linga moto linga ba exposer te mais ça déjà maïsé so panier ya Eric c'est le journaliste bon ça déjà combien de temps depuis comment vivre dans Ndekonili ça fait déjà un mois d'Anandambo et mon Anandambo donc est-ce que linga kai réellement la fille n'a kutana ni na banzila des cas tout ba chérie na comprenait que nous a ponctuel et puis à ta sérieuse andime accordé nga vraiment to vivre ensemble mais ay bendo elisanga ka kilo mo boye na ndako na bango azana moto ya force ka yema kaswa landela radie de près eza grand terme et moni tant on tambola na souvent surtout ça to moni ende to ande ko échapper mais na et tomber peu bien mais c'est des journalistes na ninga meka ko yibisa grand terme que non ngani aza responsable ya zemi ya Nelly papa moni on dit ma bêtise s'il te plaît na ningaki na ya kosola na ye moko grand terre mais souvent Nelly abande ko bangisa nga bande ko esanga ko kiyebisa eta za trop méchant nga mona yebi ndeni na trouver solution puis ko yebisa vérité que non nga za zimi na de example occasion de na moni bino mbamo awa ya kuluba que non grand terre nga na ye na ndenge ya ba aventure te na ye vraiment na ndenge pende singeli si il s'agit vraiment que mona ba parole nga to ya ko bimisela Nelly mbongo pona ko bala ye je suis prêt. Donc c'est un peu ça. De Eric, kokeni na façon zo kendi wala te. Azamona batu, azamona oyo botite. Na yebi keza ma. Soki lelo yo leki na ba komishi na zemi. Mambozo bana biso lo bango te. Nous zaki dia na respect mona ya yo ki maraye. Ça là toujours na respect wana. Mutu ba lingara. Ba protéger raye. So linga ko lingo protéger ko mana zemi te. Bon, c'est une erreur aussi, c'est pas ça qui déjà donc. Lango loko is erreur kokeni na façon ozo kendi te. Bamona ba parents na bino opesa o lingo pesa te babala raté pona obala ko bala les deux fois muto bo sala na reste à vie peut-être tant des années o yo sala ba parents na yo et ezala muke na o bo sala na parce que bobo tabana oui ce ko kokolo belo monter ka po o komisi na zemi yango lingo ba po o mika ko laver famille na bango ils allaient déjà penser na déjà oui na boyite ngape na condamné yote mais na zo yebiso façon ni ko zo ba dika merci art des jours ça les amabé. Non, c'est pas grave. Est-ce que Bigaza mineur? Oui, mais Bigaza mineur. Na art yo ça dépend même la justice congolaise. Vous allez arrêter. Oui, je sais. Ce que vous ni mablo musu supon ni maka raté. Ya Esther. Ngala kokolo ba mobilité. Mutachaki zemi ezalaki ndeko Eric. C'est à vous. Ya ko basonde ni ko sola na. Mais là on dit que je bala est vraiment pour que nous la famille pour que nous la famille ensemble là yo kasko mabete pour ma petite sœur Le Corée. C'est nous? Non, quand même ça y a Esther que nous concert Nelly Bisuka que nous petit tiers nous à la bien panangai. Donc
banga vraiment Oui. Oyoki mamu nyonso Eric alobi devant grande sœur Roro Banini. Bon, nani loko lote. Nani lobaka merci na o salelinga banda ozama muketi na ajo na komi. Merci parce que nani na sa vie. Nani na sa faille nanga. Nani na sa faille nanga. Merci. D'accord. Esther. Tozongi pa na bino parce que yozala rien. Nyos to sala awa avali wote pa na yo. Et ngala osenga na yo na acte yo bane osala na ndeko na yo otsikango lelo eza mokula sali na yo lelo eza mokula de défense na yo imagine osali yango tant des années autoroki otuna to sali combien de mois combien des années osala makambo wana mais les foot ani nozu ozu les foot morte est-ce que lelo ndenge ozwi décision sosengi na yo ozwa décision est-ce que tiki viwana on n'est pas dire na batu nyonso tozana bango na wa isika soko tiki yango le contraire kutu bénédiction malamu ibakisama na kati ya vida. Excusez journaliste na zoyeba te nayebi te makambo yango ifo atika je sais pas grande sœur azali na makambo mosusu banda kosala je sais pas nayebi te eza histoire moko bokache bobombela nga je sais pas. C'est une question parce que nayoki pe Nelly abimisa pe kailo moko ana pour ça foyer na ye batiki libre. Oui nalinga ye tellement makasi. C'est une montagne qui n'a pas supportable parce que l'amour supporte tout. Oui, je sais. Nelly. Oui. Expliquez de quoi Eric pour que Asa la paix ignorante. J'ai rien quelque chose au bomba. Bon, c'est comme un bon mélodie. La vérité na biso tobima abana bima ngai obima de quelle façon donc dans son belo on a marché ou comment kobima ya nzoto ya kotutanisa nzoto ta concerne na yo. Oui. Oh. Je suis Marie-Joseph. Papa Eric. Oui, mais c'est les journalistes. Peut-être moi sous moi scénario azuko ko expliquer au clair. Et sur le linga moi scénario na kati ya mokili to place na monde entier mobimba il y a toujours des certaines choses que comme la biso et comme la biso pour zambasa la biso nous to surmonter sur makambo la dame a question au lobo linga mingi ko ezaleli ba se couplera yina ndeko na yo Esther ya mona kiti ozoya abaki ba contrôlera makasi yana biso linga raté moteur au linga na ndako ainsi de suite sur base à bloc on a nyonso. Là j'ai compris. J'espère que la vérité a triomphé. Esther, merci parce que vous avez yaya. Le lot là, l'eau les a fait parce que à un moment qu'ils ont perdu, à zongi sous la carte, il y a ba brebis et panzam. Arthur Yosali, n'engolobi qui boutique, n'engi potiki déjà, ils ont déjà grâce moulin pour nos bichons. À combien il y a gagné bilo nous sommes qui mais au bout ça ils ont bon déjà la Arthur Yosali au libéré bon moyen au racheter bon moyen yo bisika nyoso ekindaki Zamba son beaucoup Papa Eric c'est journaliste pour que ba les sabido bon moté aza grande sœur moi si na yo et si gaza pe l'un ou aza la responsable de l'honneur et famille Yaya Nelly
au qui est limbala du coup soudain la carte libala conseil nga na ko yibisa bino parce que mon diago le babiso zaki nuli pour te poser une solution bon ça la fortement pour que nous le conseillez éviter mais mambo itali ya bobima tout ya relation amoureuse na bino pour que bo sangana ensemble entre yona il faut d'abord tout ça c'est pas grave yango eza plus important na part na biso il faut ressembler là et ba directif na ba orientation on nzamba ko pesa biso auto zana bino ensemble le monde on ressemble là de to ando communiquer na bino chaque moment mais o etali ko longola zemi longola na motu na yo d'accord merci Esther nasu lelo koloba te papa oyo epesanga mpasi nayebi te mpona na age na ye oyo soki osupporte bamakambo mosusu naoyoka voba mpasi kolela mpo na lelo deme te moto asimbaka mpe moto asungaka ezaka nzambe yo ozolela mpo na ye moto akosunga ye na moto akoasime ti akobota mpe aboti mwana bimi ezaka nzambe d'accord balobi bienvenue vous tous qui est chargé et fatigué moi l'éternel je vous donnerai des repos tika nzambe azwa charge ya kopesa ye kimia tika nzambe ayeba ndenge nini akooriente le plus important ezali okutana na famille ya ndeko Eric boyeba ndenge akosolola d'accord ndeko merci beaucoup Esther parce que y a Nili parce que nzambe asali biso ngulu tozwi vérité ya kobandika alors tosali tosengi yo merci aussi na grande sœur merci la bandeko so bande kotala biso merci na équipe technique ya Biso télévision to bandaka likambo mpe tosuka tosisaka likambo parce que nzambe azalaka contrôle pour rendez-vous pour na kopesa biso solution ezalaki ngambo na pesi solution te mais nzambe azalaki na kati na biso pour na koorienter biso tokoki kosangisa bango directement boye te bakende na libala te libala eza procédure il faut koyeba il faut kosambela nzambe apesa biso mais conseil oyo tokopesa bango bakoki jamais kolongola zemi mwasi aki na posa longola zemi grande sœur ande kotuna peleki na ye ndenge ayebi ke abimisa ta zemi oyo ya kobimisa mais à travers nzambe apesi paisibilité na motema grande sœur ainsi ke na bango nyonso bazali et tolandela bango na baprière lolenge nzambe akosala ngolu so bakozala toujours ensemble revenez toujours ici pour na konoure mpe libala na bango kimia etika na mabota na bino soki nzambe azongi te tokotana toujours Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mettez en awa. Parce que tous en eloko ya polité. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas les obotate, ndi yango ko sala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni.